Oui, bien na zaboy. Nabungisa na nakuta telo ko monter na aéroport na banga njili wane. Ngana. Quoi biso vert. Impolia Calais. Impolia. Au fini ka befongami. Finances. Daddy, otambula nango. Ozokumba déjà. Na bandi déjà na permis à France. Na zoki permis déjà. Daddy, trop de vitesse. Maman. Daddy, trop de vitesse. Rigen Mokonzi. Mon ami Rigen Mokonzi. Panengo lo bi Rigen na cantimètre Rigen na soluka. Ngai. Mama, siko na okota ndeni chafwe ko kate. Fina. Tefona longola ho. On peut la vie ekota ka. Oui bike. Osuninga na campagne. Te obatina te ba fina kaka. Awakake. Zela va to démarrer to solo la nana. Oso to démarrer to keka mbala mo. Ta senti. Ba chaka senti. Bosani. Na ko bosana te mama. Mama na ko saluter. Daddy. Mama. Daddy. Mama Glody. Oso umela bodeni, oso motere eleka papa. Te mama. Kenda mba una ba bouchon à Paris s'il te plaît. Limbisa mama. Na bane ko kota bakaleso etika laki. Bakaleso etika likuna. Wapi? Na ngaki na bosa nango te. Daddy. Kenda mbangu. Na ko bosa na te loko te. Il est belé. Combien de valises? 1, 2, 3, 4, 5. Koka, avec CD belé bol. Maman, il s'agit na futa ba kilo. Na ko futa po oyo. Eza occasion ya ko bongana ngai. C'est-à-dire ba goloa, papa il veut faire gola. Merci. Na yaki mission de service mais tala makambo ebo telinga la mission de service. Ninga na yaki ko la promotion le 15 juin. Bisonyo sto okutana na Suisse na arena ya Genève. Mais je crois bozongi lelo ndenge ni fa ozela le 15 juin pété. Bakanisa gina kokima. Tala dadi azina. Kishasa Mathieu Boshi dadi azoya. C'est-à-dire papa il veut faire gola ebisa na lobi dadi. Landa ba principe ya orchestre. Landa ba principe ya ba goloa. C'est-à-dire kende kolongola souci. Il y a concert oyo rata qui a arena. OK, zaina bongo. Mama to va no tina jointe. Nakei. Nazwa salaire na ngai. Na bongisi makambo nyonso na famille. Na zaboye bagoloa bapesinga ya kolata. Na ebisaki bango na lobi ete nyonso na kabaki. Na lobaka te. Si. Na ibisa kiyo ke nyonso. Yango bazong sio bien boye. Bakula boza bato atembe ninge papa il veut faire gola lobaka. Bakula baza bato ya tembe. Ici c'est Gaulois. Na Kinshasa ba wangila bobo ngama. Awa sapologie ne tombera jamais. Sapla. Soko za baka saper na Kinshasa. Surtout que soko za ya ba wangila nikimela na nzela. Nikimela. Zongi pena bagola ba ebisinga balobi dadi. Tango utaka pa ba wangilo yaka kumuka. Yaka salite. Tozo banda yoko banana kati. Tina kati. Ba pecho bloka kati. Single. Kaleso. Aba débarder. Aba débarder single. Ngana benga omukadi. Single za kofinga baba débarder. Polo ba ona Kishasa débarder. Caleçon. Ba chaussette. Nyonso. Ba sapatou. On dit ba papier hygiénique. Nyonso. C'est-à-dire oyebini na zaboye okuto zo mona ba koli o eza mukie. Agence FB International ya Fisto Basende. Fisto Basende. Na kende ko tika ba koli mususu déjà kuna. Eke na mai. Daddy, tu vas me manquer, Daddy. Maman. C'est-à-dire, moi aussi. Daddy, tu vas me manquer. Moi aussi, je me manque. Moi aussi, je me manque. Toi aussi, tu me manques. On manque ma Gaulois.
Bagolo, elle paraît. Moi, il dit, elle soit parée. Voyage. Voyage. Adadi azongi na ye. Voyage. Okotika bagolo la souci. Voyage. Ozoya lisusu. Okomela soyi, okomela mai na tonga. Okomela mai na tonga. Okomela mai. C'est comme si on te boquait. Maman, vous voyez pourquoi on s'est là maboke boy. Pour nous engagé officiellement dans maboka ba goloa. C'est maman. Promotion qui toko. Il y a des patrons. Il y a des patrons et des patrons. Nazana patron moko na kuta na kana yete mais tala babola mwazo sala ngai. Mwana mama Rima Kese. Mwana mama Rima Kese. Mwana mama Yambo. OK. Jésus de Nias le patron moto Yambo. OK. Maman. Kendo tika ngasiko na Charles de Gaulle. Na Oyopor ya Charles de Gaulle. On matela Charles. Non matela na Charles de Gaulle. Zambi. Nazwa ki Schengen 7 ans. Ah ouais. Oui, non matela na Charles de Gaulle. Ngakati bo kene makati kati. Et l'autre côté. Ndeto zo ke boshe. To si to ke Charles nini? Roissy? Charles de Gaulle. Na matela wana. OK. Awa ne nazaboye. Et c'est le son ndio moninga na lati bona kitana ki chase. Na ina tout non, siko zo kika bo to zo changer. Kasite Kinshasa ba koyeba. Ni otine aéroport. Kasite Kinshasa ba koyeba ndeni ke nazaki na Vatican na mati poste. International. International. Tina avion faut ba sentir. Tina avion faut ba sentir po. Maman naza vedette. OK. Na koma ka pe moko star. Moni na lati boy. Place na ko telema, ba koya ko kanga nga ba photo. Et puis na sengaki délégation, na sengaki la police. En air. Na sengaki lisusu na ba garde présidentielle. Na sengaki lisusu na demiable pona ba service ya sécurité et protéger ngai po ba batela ngai ko succès so mati oh dadia dadia dadi mo konti bagoloa bon voyage dadi yakobeta dadi mutute yakobeta dadi ezala wangila sikoyo oyebi pourquoi tant on a yaki batebele ba loba attitude de to sepe nango te so na kanisi bilamba na na kabaki ese na ko récupérer on va noyer balon te nana yeba na te kuno muna bato c'est-à-dire nazo mona bato bazo yamba ngai nazo mituna est-ce que bayebi motema na ngai na lobaki ate loko te c'est-à-dire lelo zongi bien oh ça on met 23 pekaka te wana ekene ba 36 oh 32 kilo te boy na lekisi ba kilo na lekisi ba kilo bon maman lobi to monyo pa pasteur OK osambele c'est lisu bobi promotion bo ezala te mutu moko ta atia faire rigolo na mabondeli yo yena makambo wana dadi maman ozomona nakomi kolata babere moko nazwe batana mutu na makolo te OK omoni mutu soka linga salir vi na yo mutu soka zo koka bino te akobanda ko lukelo be fraction oyebe fraction ni bazo lukela nga et comme kaka dadi banda kendaki azo sala na promotion te azo finga batu maman bakoselio maman bananga na yaki poto na tiko lobela makambo le 15 juin te makasi yango ka to lia na mesa le 15 juin OK na kota le 15 juin kosa kaka ekomela nga mbala arena Genève nakokomela na ndako te ah bon nakokomela nakokomela epai ya Cadet Mode Business parce que ye pas na ba flat hotel na ye Cadet Mode Business azape patron ya ba goloa Cadet Mode Business nakopemela pa na hotel wana mois 2 jours na sololi na ba yo yebit mobile fozala na ba na nani wana bon matin Daddy, tu vas me manquer, papa. Il est où, Daddy? Mes enfants, maman. Il est où, Daddy? Tonton, il est où? Tonton est parti. T'as solo, Tokenda. Hop, sac nangai. Zela, un sac. Oh, Daddy, va nous manquer, Daddy. À très bientôt. Maman, oui, bien Nazaboy.
Na bungisa na kuta te loko monter na aéroport na banga njili wane. Quoi tu so vert Impolia Calais. Impolia. Oh daddy. Maman. Oui daddy. Koto ba porteur ba zarate. Ba porteur. Wala fula kini. Wala fula kini. Basunga ngai. Wala fula kini daddy. Na bungisa na kuta te loko monter aéroport njili. Naise. Daddy wala fula kini. Daddy. Mama. Mutu ka ba gola ba pesa ki eza. Ba sombeli yo te. Te. Kasi ba longa ki goloise mo so goloise ba. So tika lisusu. Kele uzo. Écoute attends bosse. Mama Daddy. Kilo de kilo. Daddy tokende. C'est bon? OK, biso raso bende kangami nango. Fiston Kipoi. Omoni daddy azongi. Ba fiston Kipoi ba prince de Toulouse. Ba Fernando Mbaya, Pepe Kibala. Bilo so koki daddy. Nazoyebisa. Omoni kokendo tozozonga mama. Koya na ngai ekozala isusu na impact ya makasi po. Tiki biso na posa. Direction le 15 juin. Daddy OK wapi? Mutu ka o apesa otamona ngo yango. O yango nazo circuler nango awa. OK. Ofinika bo fongami. Finances. Daddy, otambula nango. Ozokumba déjà. Na bandi déjà naza na permis à France. Ozwaki yango. Nazoki permis déjà. Daddy, trop de vitesse. Maman. Daddy, trop de vitesse. Nazalaki na pipo nzenga. Mbongo kisi na yebite. Alinga ngoma kati na mona krepe. Pipo nzenga. Azongisha mobimba. Bongo kulutu na ngai Emami la Palace. Boss Emami la Palace. Nanga sepo ko mape kunati. Omikabula ndeni. Tosima kilo. Oyo. Banda awa. Zela kilo biloko. Ko biloni na kati bo nzambe na ngai. Mama ba bien na ngai. Ya bana, oyibi ki ba kulo ba biko zwa mo charge. Ole ba suka ka ba sombela nga moko. Na bana. Na madame. Balobi te daddy. Osali mosala kitoko. Bo kitelaki na Charles de Gaulle yango oyo. Omoni? Ba kitaki na oyo. Nde bozwaki a partir ya kuna. Na Charles de Gaulle. OK. Ozala raison ko? Babwangila bazwa ko ba. Okuta na papa Jean-Marie de Souka te. Papa Jean-Marie de Souka na raté. O raté ye. Ayebi kaka ozati dans le 15 juin. Ayebi singa za na Toulouse. Na zela ye. Mama. Voyage ta gelenge. Ngana yoka na nga souci daddy. Nazaka souci. Nani akobeta daddy. Mutu te. Akobeta daddy. Ezala wangila. Wana ozongeli kapashi. Wana ozongeli kapashi. Zela. Ozongeli kapashi na Congo. Nazongeli. Ozongeli Mathieu Bonche. Na bossa neloko te. C'est pas mzoza makanisi na bossa neloko pori ki bien. Mwatsa zala ndenga na te. Zela. Oyo kota ate foko cha kuna. Foko kota na sima. Zela. Zaka na buta. Daddy. Zoka to yakida na permis na yo. Osimi yango tiango mozo kita. Nani? Te bagolo oyo. Bakoboma ngai. Osimi yango tiango mozo kita. So finika bo fonga me fonga. OK. Oyaka. Usali ndeni ne? Bazawa. Usali ndeni. Maboko ezali ya kati. Bagolo ba matate. En tout cas, daddy. Maman. Bagolo bazaya osepela. Papa avait fait rigoler bazaya osepela musala kitoko. Omoni ke nyeso bakanisela nga basuki na mai. OK na yo. Nazongi na ngai. Nakolaki déjà. Na ebisaki bango na lobi ete ba âge oyo eza lisu ba âge akokima na poto te. Nga kutu na yoki esengo makasi ndenge papa avait fait rigoler achenga na ba programme na ye nyonso ya ba poto na bana koya. Po permetaka ngai nazwa traitement ya misu, traitement ya ba prostate, ya ba kyste, ya ba ezaka kate biloko wana na Kinshasa. Daddy. Faut médecin traitant. Médecin traitant. Pour traiter ngai, a contrôler ngai. Nyonso. Bon. Na nisko na ebiso eloko moko. Eze mission to ezaka. Lobaka to solo. To solo na biso ka dans les pamba. Na pesi papa veut faire rigoler merci. OK. Papa. Même ité mokili Congo
ekondima yo te nga na ndimi yo na 75%. Okay. Mama na kati ya famille na nga banda famille na nge ezala famille na ngai nazwa moto ali boso natia makolo na nga awa na kati ya France. Nazawa précisément na Paris natamboli Europe na yoki elengi mais tikali gumoko ya suka na bepisi ya suka otokene ko clôturer nango le 15 juin kuna na Suisse Genève Arena bosomba déjà ba billets bomi sengela déjà pe ba congé na musala. OK bomi sengela déjà ba congé na musala parce que mais boko zonga dadi mama ko bato bazoya fo bokuta dadi beta so na ozonga te beta comme ça qui n'a respecté nano comme ça qui n'a respecté ozo comprendre bato be ba ne okanisela et puis quand on a visa 7 ans. OK na keina silisa makambo na sana ngo bezwe kuna ba programme na ngai na silisa après na ya yo mtozo kumba to ke ndo kumba mama uta kumba ngana akotela yo kota kuna. OK Rigen Mokonzi. Mon ami Rigen Mokonzi. Kanongo lo bi Rigen na kantimetre Rigen masoluka. Ngai. Mama, siko na okota ndeni chafe ko kate. Fina. Te fona longola ho. O pe la vie ekota ka. Oui bike. Osunginga na campagne te obatina te bafina kaka. Awa kaka. Zela va to démarrer to solo la nana. Oso to démarrer to keka mbala mo. Cha senti. Ba cha senti. Bosani. Na ko bosana te mama. Mama na kosa yote na ye poto. Na yoki bilenja poto. Bagolwa merci. Ya boyezala te. Balobaki ngai na kobimaka le manike. Manika la kela kangai. Manika lobi ete yoko koko bimaka libana mboka te. OK. Otala kabila kela ken piana te. Ayebi singa lobio ndenge kutu aye awa. Aye ko lakela lisu aisadi aye ko bima libabe na jet set na orchestre ya faire go la papa. Parce que yo lelo zo matina range vert. Zo kende Roissy oyaki Paris. Bible ezoloba chaque chose à son temps. Ta yango ekokisa mama nde nazabwe ko banda lelo. Na be preuve na makambo faire go la lakisinga na kotika lesu ko beta masola ba orchestre ba mususu te. Esili mokonzi na bango wana soi-disant ya ba wangila papa na kotika la kotanga su kombo na yo te teka mafuta na yo sala ba box na yo sala makambo na yo passe bakalalo baka lambalia toko yate e na so yebisa sikoyo ba golwa ya mokili mobimba ngai yeyo na sali musala na bino koyokisa golwa moko sonité. C'est bien. Premier soin yango wana Adidas Arena oto yaki po visa oyo mama batebele bazo babilobela eza ye moko Adidas maison Adidas alobi boya malgré venema le kaki me boya komona place ngo ndeni ezalaki. Mama na tuno question moko loba papa tango to kufela kana Kinshasa ekuti na poto za na congé te tango zoka congé kendaka wapi okende hôtel esika bakundaki ndeko na yo te okende kota ndenge moko pe biso na Adidas Arena salami. C'est-à-dire esika papa na nga betaki papa veut faire gola Jésus de nuance le padre moto ayambo ne nazabo na musique na ye awa te pona kotanga ba 2 kombo 3 kombo même ici na yoki ba audio ebimi ba audio so ekobima ebima eza solo to lukuta eza mama na ebisa yo Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ce stade de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Tickets disponibles dans les agences Rebank et Illico Store. Bienvenue chez Trace Beauté Cosmétique Paris. L'architecte par excellence de votre peau.
Nous montons en dimension au travail de définition pour la ligne cosmétique originale de votre produit beauté de grâce Cosmétique Paris. Nous vous proposons la nouvelle collection automne-hiver de groupe A, B, C. Et contactez-nous au 06 23 22 73. Vous trouverez tous les produits beauté et la nouvelle collection automne-hiver. Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte de votre peau. Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chikot, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour, Félix Wazekwa, donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du Ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Posa déjà yako sepela. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Ici. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou Paradis Secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Bitumba ya fere mama. Okay. Bitumba ya fere eza bitumba oyo ebandile mama nde tosola bembila oya te. Aya wapi? Mboka liberté. Ndebi saki ozala ko. Yo kibango bakokanga yo. Otamula te na teni. Siko. Mama. Bakangi yo. Opekisa mwana, opekisa mutu aza na visa Schengen. Et puis maman, ce kazo yeba te ayeba ngo na zwaki yango pe kaka na maison Schengen. Okay. Place oya kangaki na fongola ki yango. Bitumba siko bandolo ba bitumba za makasi. Bitumba za makasi mama. Ba audio ebimi, bato mususu bakomio dadi atambola te, hakene na Tour Eiffel te, ebwena boye bazo lukisi na ninga mabe. Aweza mboka liberté. Fraternité, égalité. Fraternité, égalité. Yo soki na mboka na yo sana na fraternité te, oza na égalité te, oza na liberté te. Olingo comme ça on petit na mboka baninga. Maman. T'as dit ton caractère, on rate vol. Maman na loba ta. Loba. Loba. Oh, dadiaye. Oh. Bikena bosani na ngai iskana bana démarrer. Ba kumba appela li papa te, obosani. Sur votre basket au tchewa. Kolata basket. Na kolata basket mais. Mama biso to kipaka te. Marqué za pote na vesela na lipa. Marqué bundela zo ya kolandela na sama kolote. Bundela zo la de la de awate. Sultani bela ye penza. C'est-à-dire bateri nange keite. Te. Ozo mesana mo bien te. Nzo che bosko oyo za la parking. Ko finana te soto sisi, to che
Départ na lekani. Autozo ngano arrière à poké. Bagoloa. D'abord, na remercier Paris Mobimba bimba. OK. Na tiki ata mutu te. Na ba oto kutani. Na ba oto kutani te ko kutani sili te. Koya na koya. Na kiei na zuya ko zonga. OK. Parce que na sepelaka na ba musicien na ngo oye voyage yango kati mo bébé. Na moni yango neti. Nazo comprendre rien. Yo comme ici bolingo ngolo kola le corbeau et les renards. Nanana. Fukala na mutasala ngo finiti Yele ki na ngango na yebaka pe position na été Merci na tous les amis de l'ité ya kanda mama. Bandala la ponyite. Mabolongo na se. Dadi na bagwa kene. Dadi ya matavion. Mama. Mokili oyo. Tika bako sela oli kame bakuta yo na ngote. C'est ça. Toye na Air France, tokiti na Charles de Gaulle. Kozonga na biso ebota makambo. Non, ce n'est pas possible. OK. Bon. Osa voyage malamu. Merci beaucoup. Elenya Congo to sepeli. Osimbelenga po sepeli. Oui. Ba maman to bela ba sepeli ba Josué Diasuka. Bango nyonso ba sepeli. Bango tout ba sepeli. Donc ozonga malamu. C'est-à-dire biso tozali to zelo susu oya. Pour tokene le 15 juin na Genève Arena. Maman na yeko comprendre que poto emetaka bato ba niveau. Nakutana kina prophète Samuel. Panzu. Prophète Samuel Panzu. Oh, que non ça prière et pas pour la kosenga protection. Pour la kosenga protection. Ça le moi malamu. Na sengi na bandenge nyonso nakutana na pasteur Mike Kalambai batu baboyi. Balani baboyi. Balani baboyi. Pasteur Mike Kalambai. Mais azobeta bozwa kinga pona promotion. Il y a deux concerts. Il y a Zénith de Paris. Na ya Stade des Martyrs. Mais nazo ka moi. Nga muto bozwa ki pona promotion. Mais comme il peut beaucoup na ngai. Na mona pe bino. Ndenge ni bato no sa promotion. Nazo ko komona bango te. Ba contre-temps. Ba contre-temps. Toko mozoya lisusu na ba préparer concert. Amsuka na kin pe boke munana. Na kin Mathieu Bosch. Mathieu Bosch. J'arrive, on arrive. Bon. À bientôt. Bala Congo bana kin boya mbadadi malamu Omoni dadi non so petit déjeuner. Dadi ale ba goûter. Dadi bana ko lia kitoko. Balengelinga wana Paris. La ebisibilo. Basokolinga yi. Dadi ko international. Dadi komi kitoko. Naza awa. Nazo ebisa ba congolais boy. O nyonso za na numéro na ngai abenga po na lié na ba colis. Ata ya mingi te, ne fils que son appesi au caleçon moko. Na pesi au parfum moko. Olobe bardel. De bardel. Na pesi de bardel moko ekoki. Na lingi biloko ba golo ba pesi ngai. Na sala bénéficiaire na mon côté. To kabola na mukie. Eza loza na bandal. Eza loza na kitambo. Partout yo kozala. Boya na ndaku na ko bobenga ngai. Na lineti opezongi susu ekoti français. Oye eza lineti ya millionnaire Snoop Dogg. Aibisanga lobi dadi tambola nango mokimo pendenge za bo esokola nga misu. Ouais. Ndeza bo nakobela misu te. Merci à Yannick Kini ya Rombox. Acteur à mbongo, acteur à film. OK. Robosa na yote. Trésor Mouchi Fondation Mouchi akiti lelo na Paris. Etike nyonso na maboko na ye Jolie Ilunga Fondation Etike. Etike nyonso na maboko na ye Jolie Ilunga Fondation carte rose avato keno beti musique papa Hervé cha carte rose. Ti maman. Ebe tanzela nzela. Yo yebi YouTube. Yo yebi YouTube. Attends, quand tu fais so carte rose nzela. OK. Zela vana cha carte rose. Yo yebi batu na ngai dédicace ne tombera jamais. Remerciement oui. Didier Chombo. Petit Jésus. Batika yo. Na sepeli ya trop Didier Chombo Petit Jésus et na bosanité passé ilolo karambongo bisika bizwami yo tozansa marge awa baboyi passé ilolo karambongo balobi rien na mikili biloko anele kati ya otambola na karambongo mais ba kokanga yeti merci na ba nyonso na ba otomonani na ba otomonani te toza ensemble Kade Mode Business na zoya et soki na bité na ngolo soki na lali pa Kade Mode Business ité. Parce que Kade Mode Business a grand patron na Kinshasa wana. C'est-à-dire papa social ou azaka bien na artiste nyonso Kade Mode Business na zoya. Ce qui na lali pa Kade Mode ite na kolala na Flat Hotel et Manila
Palace. ML. Et mamie la Palace. Juste au Katara ML et mamie la Palace. Ok. Voilà. Merci. Bon, La Tracy Melena Pro. La même magique. La même magique. On se voit la mignonne wapi. Maman, elengelo lengelingai. Nako boto la Tracy Melena Pro. Ça va. Daddy, merci. Ba couple belé panzana, ba betena ma confi, ba séparation des biens du corps de Nini, mais yabino, ba sepeli makasi, je souhaite Yasuka. Reni Grand-Terre. Yeyo. Bisous. Docteur Roissy. Maître Mabende va charger. Ya papi Bounzi, papa français. Na bo sanité maison qui Fiston Kipoyi. Oui, Fiston Kipoyi. Fiston Kipoyi. Prince à Toulouse. Oh, mon est à Toulouse. Prince de Toulouse. Mais la week-end, mais ok. Fiston Kipoyi, Prince de Toulouse. Ah, merci beaucoup. Ok. Na sepeli ya ko awa sikoyo. Pardon, na sengi na presse mobimba. Boki ne ko filmer na Charles de Gaulle. Na sengi na yo presse. Po yo presse, au sala neti ba aventure mo bo na comprendre yo te. Na sengi na bino, toke na bino. Tina Charles de Gaulle na okota na Air France bino mo bosani. Tomona. Prince Bakali mwana roi. Prince Bakali mwana roi. Batunionso tous les journalistes bandeko boteni nga rigueur. Bible zolo ba chaque chose en son temps. Ba journaliste to mona nité be monsieur silité. Ka merci na migenema ye pa yamba ki biso ba ko base belé ba ninga ba yamba biso mais et permettre que parce que na Marlène Kasanga leader bosalité. Ah ya Marlène ndeko ngai tchana c'est la famille. Pour ça là kaka be monsieur silité. D'accord. Mabongisi yo moko yebi. OK. Bon. Tokende. C'est quoi qui s'endap? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, ma fille m'a marathon sur la vie. La scène qui soit chimla, la katia va rouge, va bien là. Chef, bah, n'a la banni comme moi si la télé inanée. Chef, ici là. Au monde est beaucoup faka. Oyo, biloko so boma bino ndila o lokola kisi ya ndako. Papa, oyebi te ke laboratoire mais médecine esene biso solution wuta kala. Solution ignorant, zela la sayo. Omoni oyo, zinginalisi suppositoire. Oyo, zinginalisi comprimé. On a ba hémorroïde. Voilà. Omoni désostimile oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la bassi. Et qu'on aide ma casse. Mais borax, ce que c'est traitement nions tout. Il y a hémorroïde. N'est-ce que vous avez pakulango? On a un autre abisso papa. Ce qui peut lingi, on mesurait. Bas centimètre non avant bandako pakula. Pour me colocoser ça, on peut mesurer les sous-sous. On commande que borax toujours champion. On comprend? Ba question nationale question on consomme si comme soutien na Congo kaka na laboratoire mais ya missile et puis et salami na banzete ya Congo banzete kaka ya Congo banzete mususu ya Congo nde mama na kosi ye pas trop kosi wana na kununga Bores oyo mobile nanga sai la Bores oyo so pona Bores o te mais mobile nanga to leso nga ya au monde ba question te présenter yo et salami naba pharmacien congolais docteur Pichu Tondele yene savant mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazui formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de banzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture ils ont la autorisation il y a mis sur le marché au niveau il y a mboka et puis les bandes il y a mboka
bakisi oyo tozoproduire na CRMTA ekoki kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà différence oyo ezosala entre biso na batradi thérapeute to banaturo-thérapeute. oyo ya biso awa na laboratoire ya misiri Dr Pichu Tondele yede sava. Qui a dit que Bandule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka soki Emile Silesi mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima ya McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba.